donc yesu na temps tokomi ana besoin bato ba mati donc bato ba mati za bato talisake bonzambe ba vandis église bato ba la poser et bato ba landa yesu masia donc c'est ça bato ba na besoin ba futilité te bato ba besoin ba débattre bato ba besoin ba discours moko ba discours moko vain mais bato ba na besoin ya Jésus parce que bato ba baté ba oza solution wapi au moins ba que Denilès Mbo ça na kata bulili parce que a soutenir nani fali na bande na que soko moni mutu azumi benga nom de Dieu a osala ba bêtise modèle c'est que ana crise ya caractère. Vous s'abonner et belé na chaîne Oyo. Si vous avez besoin d'informations, il y a artistes, il y a pasteur, il y a prophète, il y a tout ensemble surtout référence. Kokende sika musuti zaka kana tolo na TV. Mona mukolo chaîne Yeswe que tu dois kumvimbe. Yeswe olobi venez à moi vous tous qui êtes fatigués chargés je vous donnerai du repos. Seigneur, cette femme s'est convertie. Atiki nyonso aboyi nyonso aye pana yonkolo na chetolo nangana sena mukwana lelo na lobi na yo nzambe opese oyo alingi pese bosenga motema na ye salela ye bosenga motema na ye pe continue kosala kati na ye afin que oyo nyonso nzambe bayebi yo te bayeba yo na nzela na ye na kombo na Yesu Masia na bonde boto qui viennent pour les siècles de siècles nous disons amen. En tout cas nzamba pambola chaîne tolo na se ekendeli boso e pambola ma esuka na nzela te hein. Pour babandaka na tolo na se babeta côté mususu mais tolo na se c'est ka muibi c'est ka ndumba mais moto a tolo na se ba se kaka été pour réponse na ye oyebite. Shalom libota na nzambe papa de monde iska de ya biso na ndako na bino na téléphone na bino na télévision na bino iska bo fandi vraiment nzamba lo la pamba bino tele na Europe de biso vraiment to pesi bino ba mbote so ba biso na tongo bonjour ya Canada, États-Unis, Texas, Ottawa, Montréal. Bonjour, ba biso pe na pourquoi pesi bino ba bonsoir ba biso après-midi to pesi bino ba après-midi neti précisément na poto na moni na kata France wana pena na moni mama Anna Kalambai na moni mama Anna Kalambai na moni papa Carlos Kalambai na moni encore Claude Panzu na moni Dieu merci na poto wana pena na poto wana na moni mama Sabaote Rema hein yemba yemba yo lele yemba yo lele hein donc na moni papa Emma Christo Katalai ba o basimaki Vox Day oto yebaki Vox Day wana oto yebaki lelo nzamba benga koma mosana nzamba pambola yo vraiment papa na ngai Emma Katalai Christo nzamba pambola bino na kati ya Luanda na moni vraiment ebele na Luanda wana ba bondia ba botarde ba bonoit hein donc nzambe na mona bino pambola bino na Brazzaville bazoi tellement belé par le monde entier et l'on a une chaîne tout na cette TV ça partout ils ont à tous les 5 continents et merci beaucoup baza ko s'abonner nzambe lo pambola bino je crois longue au monengo c'est la toute première fois na katia chaîne na biso tout na cette TV mais à l'école na ba chaîne belé et les lots to suis vraiment awawa. Merci beaucoup et shalom l'homme de Dieu. Shalom papa prophète Eric, shalom pena bato balanda biso. Boni santé, boni makamunyoso. Santé za bien ngolo nzambe kimizali na ngolo nzambe kimizali. 2021 ekoti mon nini. Ouais, malgré 2020 ezaki passé mais je crois toujours que 2021 les années à Kimi, les années à Shalom, les années à paix, les années à tranquillité, les années à faveur de Bélé. Année à Shalom, année à Kimia, année à tranquillité. Oui. Chaque pasteur a sa dénomination nga lingi. Namaki maman Jeannette, iska zenzama pambola yo, la prophétesse a bagi za année à prière. Mais yo bil biso isa isoki ya Shalom, isoki ya nini bon. Wana isa selon révélation au tata a pesi yo. Et là on a tout na yo question avant que na kota pena na kati ya na kati pena émission na biso ya mokolo lelo na tout nos questions mo très important na nga me répondre. Est-ce que vous soutenir pena lycée profane? Soutenir y pena. Vous savez pour la promotion en tant que nom de Dieu. Est-ce qu'il peut du soum? Bon, biso na bango tozana sala mokote
parce que bango bazoyembela basi bazoadore basi biso posa na biso tozali bana nzambe toza basali na nzambe biso tosalaka propagande na motu moko ezaka ya yesu masiya tokosala ni programme ya Abraham ni ya évêque moko songolo ni ya pasteur moko songolo donc biso publicité na biso d'abord ezali Yesu Kristo moto tozo présenter chaque jour etake ba pasteur to présenter Yesu parce que batu nyonso wana bakoleka baza na importance moko bakopesa biso te bon bato bo soutenir mon pourquoi to soutenir bango te toza même avis na bango te toza même ngambo moko te parce que bato bazo adorer basi ezalo wana église à Corinthe bande ko adorer moi si DS bato ba osambela so ba sangani bando adorer DS ba mutikala mitakala bato bazo ko adorer moi si ça dit bazo ko tombola ni puissance moko bato ba vivre na publicité ba vivre na kibondumba ba vivre na ba vie ya malamu te donc biso na bango toza na kamoko te parce que biso besoin soli que to défier bato to fortifier bato totalisa bato événement au dos na mana mokili makambo ndenge za koya totalisa bato que non on attend au Jésus revient bientôt donc c'est ça au biso photo sala eta ki basala nzambe donc mosala nzambe ko soutenir un mission profane moko te alba ke yemi kolo ya danger zo beta danger yende fona soutenir ye eza manque ya maturité eza manque ya maturité so omoni mosala nzambe azumi benga mosala nzambe osama babongo azana na premier maturité aza imati po muto aza matira osama ngambona te ebelo zo mona wana bazokola na nzoto mena maturité ti lelo po na nzambe créateur Jésus Christ azongona wa baza imati donc muto aza imati osama muluka ba bébé po muto akoli ana maturité akoko ko sala makambo ya modèle wana te donc c'est que somo déjà muta bongo yebaki muto ana po maturité ana crise ya maturité donc Yesu na tant to komi ana besoin bato ba mati donc bato ba mati za bato talisake bonzambe ba vendre cette église bato bazala poser et bato balanda Yesu Masia donc c'est ça. Ok, merci beaucoup. Quand on a moi feeling yona ya likam ya nini wana. Olobi kamera très important awa wanzamba pambula yo, bilo kwa senga be makasi obi. Amen. Tango to comme ngo seneli to la kisabatu nzambe. Oui. To la sanzambe ndeni. To la sabatu d'abord que Jésus Christ a kufaki, a sekwaki, azana bomoy évangile, o tozobenga évangile ya sali, o tozobenga évangile la bonne nouvelle. Batu bana besoin la bonne nouvelle. Parce que dans le moment où tu as la pandémie, tu as perdu la famille, tu as perdu les autres, bête ça bimi quelque part basi bakona bondumba bato te habiter atea na moment où on est bon serviteur il y a temps de la fin au bazo ba annoncer Jésus batali sabatu ki Christ akufaki asekwaki azana bomoi yenda pesa batu vie yenda za chemin yenda za azanzela azali azavi aza vérité yende mutomba batu na éternité batu ba se confier na ye ba ozavi aseko batu ba se confier na ye na sena mukilo ba ozana paix. Donc, Batouban a besoin de la bonne nouvelle. Batouban a besoin de la futilité. Batouban a besoin de débattre. Batouban a besoin de discours discours moko vain. Mais Batouban a besoin de Jésus. Parce que Batouban a besoin de solution wapi. Batouban a besoin de se sortir de l'ennemi. Mais Batouban a besoin de la bonne nouvelle. Bonne nouvelle, ça veut dire que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Donc, Batouban a besoin de Koufa, c'est quoi? Solution. C'est ça où tu as besoin. Mais dernièrement, tu as une mission en direct qui m'a dit poto, on a salué Moutachikeva, Freddy. Bon séjour précisément la carte Congo RDC. Auto sala musala makasi no va passer pour salaté. Auto bon ça cimetière qui tambo après si ba clé binoti va passer pour salaté. C'est un phénomène mo mi comme on va passer on un phénomène et ba fondation ONG. Et ça phénomène on a namoni et bozoli bien. Nazonga na mutu wana ezana bolamu muso sana mukile bolamu vende et memoni na royaume de cieux et au moment rien pour bato baza so ah you tabaye royaume de ces athées oui il y a des bolamu muso mutu asali mais même pas azota bolamu na mukili parce que bolamu eza basé na mutu te bolamu ça veut dire Jésus ndaza bolamu mutu asali bolamu kati na Yesu ndaza récompense yana bolamu muso mutu asala Yesu récompense ezate pour mutu récompense va te Dieu mutu mukilo ko salise mais lobe récompense de pas na mutu le seul mutu récompense ga batu zanzambo. Je crois na Matthieu Bible zolo Matthieu chapitre 5 elobi moto asali bolamu nzambo tonte na bolamu. Donc tango osala bolamu na kati ya Yesu nde tata aopsani ni aotondi na bolamu. Donc mutabonga ataki asali sika bato bakufa to osali ba cimetière opesi ba bolamu. Mais ça bolamu aven po nzamba na kati te. Donc osala po bato ba muna po bato ba sepela. Mais Yesu aza pesa récompense, ana récompense on pesa te parce que moto abo Yesu bo yena Yesu Yesu pambo nani. Lelo ko moto dans un mutu moko boy a pe na pour ma crise ya maturité
ana crise na d'abord ya caractère na mambo sala peta zo bangote donc muto na kata mulili ayeba mambo sala te donc biso lokwa tona vérité to mona ke non nzela okendona ya nzela mulili suka nango akwa na kata libulu omo ba ke Denilès mambo sala na kata mulili parce que a soutenir nani fali na bandela lobeke soko moni mutu azumi benga nom de Dieu a osala ba bêtise à modèle c'est que ana crise ya caractère deuxièmement ana manque ya maturité. Un homme mature va se comporter. Tatondi si stade de martyr, tatondi si abeti ba makao prophétique, ba maibocha la banini yo ba ana crise de caractère, ana crise de maturité. Mutabali moi c'est Matina, ma mère que j'aime beaucoup, maman Tina. Maman nangala ningaro makasi maman na ebi ki après na oya nanga, na oya. Ba petit na pesa ba petit on so mbote, surtout Joaquin. Moi na roi, appelle so mbote. Mutana mwasi na bana poto pamba na crise de maturité poto epesa ka bato vite et puis église munene et puis oyebi ka église munene mboloko soki poto te yo kana oyebi ka église munene mboloko soki poto epesa yo répondre ngai ko oyebi ka église munene mboloko mwana papa journaliste na lobi boy nazonga na poto poso poto epesa ka bato vime bato na poto ba kufa te soki eza po bato bazaki belé bato tontsaka bato ekotsa bato royaume de Dieu c'est que biso bato na bato bete de côté de Bercy oui bien beta Bercy eza ba futilité eza ba sentiment ya mokili omoni lelo ozomonta na monde internet noso alinga mona ki ami yebi bible lobi tout orgueilleux nzamba mona natira mona nde mona satana tout orgueilleux nzamba mona nde mona satana tout orgueilleux nzamba mona nde mona satana tout orgueilleux a rappelé nzambe rébellion c'est dans ça ya likolo donc muto aza orgueilleux ana nzambe te omuto ana nzamba za muto faza humble aza na humilité. Donc tous les cas pour battre bazolanda biso baza les défier. C'est ça que l'évangile, c'est ça que la prédication. Tout défier, tout un objectif. L'objectif nous allons que le bagage le mot très important c'est monsieur lobi que non, tout ça pour tout détruire peuple là. Il y a tout détruire ngambu ya satana, tout mabatu pas nzambe. Donc but c'est que le royaume de Dieu est la détruire et le royaume de Dieu est la autonome. Ce qui to ya awa pour tout ali sabatu que ba vieux ali belé batu ba mona biso que batu yeba na internet mais à quoi sert ceux qui batu wana ba yeba na mokili mobimba me ba père de molimo na bango ba kina li felo ça que tout ça le roman donc ceux qui mutu pena si réellement ko mati a rolo ba bêtise à modèle des amis internet donc c'est que mutu wana même nzambe o yazolo bana ayebiete même mutu même nzambe o regretter que pas ni mutu wana ami bien gaza serviteur na nzamba yeba mais nzambe o regretter cas prophétique mais nzambe o regretter papa mais oui na musamu nene utato asali na mboko mais musala eza avant musala ya solo eza bato organiser bato Yesu combien de personnes ba Yesu ayamba beta stade martyr beta banini mais beta stade martyr atondisa ana ninya na pas du peuple Jésus a na besoin rotondisa stade te atotondisi mokili bobimba soki na kata bato ba sauver te au sali musala ya mpunda pe Yesu a regretté parce que mutabongo aye ola sa la publicité ya Jésus a sa la publicité ya croix a sa la publicité ya mutu lokola ye mais c'est non maudit. Amuto me mena na boaza muto na ba Israël faut ba lapider faut ba mabanga amuto za sela kili mabe comment c'est mutu ako adorer mutu ako tombola mutu na pasa Yesu mais il soupete mais pesa na ponction bible tenga la ponction bible na tombola ya lobi ke ponction bible oui na pesa yo ko nga bible na pesa na ponction a lobi a osala ministère ya apôtre Paul a lobi et a vexé parmi les païens na cause wa païen maintenant objectif moko nde musala onkolo cette fois-ci vision PC yango wana mais Paul a saki ba débat on était apôtre Paul a pas édifier bato ko va na ba païens mabete mais édifier bon mais on veut Christ mais on sa publicité na bango te biso to sa la publicité ya Yesu pour ba païen batika ba faux dieu batika ba mauvais caractère ba avec Christ. Parce que ce qui mutu a une nature ya Christ kat na été c'est que mutu wana noté à quel royaume nzam papa bible bi nature ya mozote ya biso tika ya kumisa fali tika ya kumisa héritier tika ya abuka ferré et la nature yote ya biso tika ya sala musala na ye papa et puis ngazana c'est un père à réveil baba tata oyo ba tomboli musala nzamba boya ke so tata molimo te ba tombe musanza me tuma depuis kala depuis na tanga ba Paul musanza me zaki levé na za père tata pe bami kumisaka nango te so oza tata tika bato babengo tata komi wela komba tata te c'est l'orgueil Yesu awele kozala babengi maître te babengi abi ya mwana moto awele te to bengi seigneur tango bato bamoni ba manifestation ya bonzambe kati na ye ba pierre bamoni ke moto akufi ya sekunde babengi seigneur bokonzi bawele la ngote bokonzi so bato bono kati bato bomba obengo mokonzi so wela bokonzi kona bokonzi te so wela trône te kona trône te évêque général. Il y a plein de formes. Mais il y a des noms écoute ça. Confession, on appelle ça document. Bible, ils ont fait sa biso, c'est tout bien, en tout cas, évêque, tout bien, évêque, c'est un ancien. Aux anciens de l'église.
Et assez pas de assez pas côté à té. Aux assez où mille église. Bon assez terre. Assez terre ni. Assez dans nos vanda aux anos en paka au tala kinde musale vous médecin ancien. De ça va comment me pressionner bateau. Donc avec biso ba ancien no te à bisonio so baza côté. Bisonio so avec mukuna. Jala mana tangela yo papa. Oh, on ça pour la nini. Ben avec mukuna te à te azana ye afana na ekimia. Avec Eshiba et Mampia afana na ye ate ate. Non tango ba avec. Non tango ba avec. Ngai non tango ba avec. Oui, tanga. Albert Kankenza ate ate afanda. Donc après génération ko futa ko perfect. Ate ate afanda dodo kamba ko perfect. Ate ate afanda zela avec Msunani. Ngaba avec baki mangate. Ba avec Nyos armée de victoire et bandi mama et bandi oh boyani mama Anastasie ate ate. Bishop John Mboko ate ate. Bishop Timothée ate ate. Ngana tango ba avec. Ngana na ba avec nga. Voilà, na lela bango fort ba avec ngai. Dobi ke bala bampaka. Bate ate viens nga oyo nani oyo viens nga oyo o de mille size ko kaka mbongo na nani yum to ebi nani viens tambwe ntawa viens tawa si bypass na mo Carmel wana na mo Carmel oyo biango na mo Carmel viens tawa ate mais na lobi biloko nyonso wana eza bazo pressionner bato babangisa bato yeso obenga biso ka d'abord na suka bon serviteur muto asali mambo important. Un bon serviteur aza muto amemeli yesu bato te yoro bible avec ba fanda kima ba te te ne problème ngeze yango wana mais bible muto bi ngana lo baté bible lo bini ke il fait que azala muto azala surveillant azala surveillant azala muto azala bomo ini azala mala mo azala mwasi moko azala bon témoignage azala muto yo akozala pena exemple pour na bato mais beaucoup ba bizo benga ba évêque baza belé baza wana baza na ba mauvais témoignage non tanga ba kombote mais bato bazé belé ba témoignage bien témoin bato ba biso ba yebi tangela nga 5 évêques oyo baza na bon témoignage oyo ibango bon ba kombo ya bato na tanga ngote parce que ba kombo so tanga bato moni to na monde à télé il faut na lobika ke bato ba nda biso ba yebi ke yende be évêque oyo pe baza CDT bon pesa ngai pesa nga ba signo oyo taisa ke non ba évêque te ko tanga kombo te mais kapi ko dévoiler biso ke pour na oyeba un bon évêque il faut boyebo pour na yeba un faux évêque il faut boyena bo mais babala bana basi moko bana basi bala basi misato basi 4 baza bato ba dina za évêque eza ba sentiment tika la pasteur pour ba jijo te komicha comme évêque bible mte condamné bango biso te babala mais baza na basi belé bo eza mabe so évêque moko azui notre évêque mona ebi mo sa na Afrique c'est ma vivant ya na nini ba kinoni nga baza évêque tant ba pesa mi commencer ba mi baité bo so atiki mo sina poto afanya sika mabe mais ils ont respecté pour l'évêque babé fait dans moi simoko beaucoup n'a pas si belle point bon ce qui a tiré moi bon ba pasteur ba jaro ba pasteur a voyagé a tiré moi sina poto hier a aux autres travailler pendant une année 3 mois ba vanon ndeni bon ba mususu ba yebi peut-être des circonstances que ça arrivé dans la vie moi c'est pas tikala kuna non na lobité que moi ça tikala kuna mais il y a des circonstances que dans la vie peut-être moi ça kendaki ya tikali mais ça sérieux pour monter mais ce qui monte a commis que ça la makambu ya mabe wande ko mabe to kondana ngo bible to za juger par sa parole de juger biso mais so baza sérieux aza monstre peut-être si ça là qui moi ça la kuna za la koto pour un temps et ça prompte mais ba oyo nde baza ko sala mabe ndeza malamuté biso za a poto le la vérité to za te poto cacher vérité parce que Christ a sa vérité ça dit que biso to za a loga ba pharisien te ba pharisien baza ba hypocrite et aux hommes on a ba serviteur de belé baza ba hypocrite mais biso to ya une mission pour to la vérité parce que Jésus a lobby en vérité je vous le dis azolo baté le lenge ba pharisien ba street bazolo ba parce que ba street sont des baza ba nganza sont des sacrificateurs mais ba vivre na vie à hypocrisie ba vivre na vie à lokuta mais quand on te kat na Yesu il va na kat la vérité to lobby te biso ba parfait to ba imparfait mais to ba ki makamususu eza malamu te na bato ba tala biso donc c'est ça. Ok, merci beaucoup. Merci. On a bémission pour bima pour ça on a bien ma casse. Question on a tout na yo. Si c'est un micolo bino ba pasteur bo le kanaba ba YouTube yo. Boko na système yao na fondation na ngai moko boy. Et na ba orphelin na ngai ba orphelin ba te ba orphelin comme ça. Ba Bible lobby, il est le père des orphelins. C'est notre Jésus. Oui oui. Mais na ba orphelin na nga orphelinat. Mais tout to vérifier en bien. Ils ont raté. Ça dit et comme le go là cop
le quoi l'église est simbaté le quoi ba tapoto ba na source ne ba pasteur te bon na fondaté parce que et tu aimes qui appelle moko dans notre émission na mona ki ndeko mo benga bi prophète Eric on appelle ça maman moko $800 il paraît que fala ça na po mais banana appelle ça $800 on a et yo mona ya sauté yo pa na mona ko zo ba biloko no tia po ba comment on fait là non biso za no fait na te biso za no sala ndeni biso za no fait na te beaucoup ça quoi comment on ndeni mais quand on na ko tabe en cop cop c'est trop dit surtout bi cop eza le rôle et le remonte tout ça ya kuku non eza cop te bon felina ezali oyo bato baza na bofena na bango mais biso mo aide bato ba poste biso na libanda passer par là tout ça no kindotikila bon fele o bazengi mo lipa bazengi ngo mais bato ba o bakolo oyo je bazali so mutana na besoin komona mukolo déjà sola na ye on peut ce numéro sur na ye pourquoi pas bossa la système biblique que ceux qui le boko à droite et puis à gauche ba point nega so boké il faut filmer il faut kanga ba photo point mais l'époque wana o yeso alaka caméra alaka te yango l'époque wana yeso alaka bio la modernisation même sur les seigneurs azaka lelo anga c'est la WhatsApp anga c'est la Facebook anga c'est l'avion le la salaka le ko ezaka ko na c'est la boîte so bato bazo bati balandanga bien n'époque wana vie ezalaka te n'époque wana WhatsApp ezalaka te n'époque wana Facebook ezalaka te soki Seigneur Christ alaka n'époque oyo alinga c'est la WhatsApp alinga c'est la Facebook alinga c'est l'avion parce que yango les moyens de transport ya temps oyo na temps na la boîte mutu ezalaki lokola bato biso toki na Équateur ya bando c'est la boîte pour passer évangile donc na temps lokola biloko wana ezali tozosala ngo bandeko baza musika bamona yango na poka folie obenga mutu ebito la na folie mais à partir ya WhatsApp puis c'est facilité mutu moza na poto amona akosala ça sur les hommes abete donc même na temps on a eu ça pesa ki monter pour biloko wana ezalaki te donc c'est ça Joël les prophètes Joël. Ok, merci beaucoup. Je vais t'occuper. Moi, Molo, pour te me répéter aussi ça, notre émission. Marcelo Aleki na TV à lobby Église catholique ezali lié d'enfer. Stade d'attente pour na batba ken d'enfer. Marcelo Aleki à lobby ango et puis ça moko répondre et comme bitumba entre Église catholique na Marcelo. On a première question. Deuxième question. Roger Baka, abani ko terme l'église de Philadelphie, abezali l'église ba PD parce que azo ba dire les loba eza par rapport ya pasteur moko azaona o azali bokilo ya papa na biso Orlando Allo abike a cité yep na lobike Philadelphie za église ba PD a regretté nini nani Atoms atika Gaël la ki au côté église wana c'est-à-dire à citer en gros non les églises ba PD koto yo Marcelo abike église catholique et la salle d'attente pour na batba kene enfer attaque nom de Dieu en tout cas eza pasi mingi omoni formation plus important omoni bato tokolo ba surtout le bitolo ba mabe ya Marcelo bato ba bisto finga bango to ba mabe na bango mais un homme sage ba bengango ezali manque ya éthique pastorale. Papa tika. Oui. Pourquoi? Parce que basango ba le problème été. Tika so mamo éthique tika ko Marcelo na éthique. Non, mais azali éthique ya moi mais so bana yango. Moni sur élévation et gokuta yo na nokobi matilité au saba des gars. Marcelo et le réseau Boumae ils ont manqué maturité. Moi je vous dis la vérité. Est-ce que yo so mona basango baleki na TV ba finga bis de réveil? Basango mona ngana ba banom baza bato ba mati ba bato batangi ba na sagesse ba intelligence ba bata mayele. Ngaza pomna bango te. Mais au mona bango jamais na venir na bango baleka na TV ba ndolo ba mabe ya église catholique. Ya église de réveil. Est-ce que yé mutako tsa na lolo? Yé nani? Yé Marcelo ko tsa na lolo te. Pourquoi que nous acquiser baninga que bango ndenge bazawana pa na bango kuna ezali kitso ba kina faire? Est-ce que yé mutana nzela ya lola? Yé mutana porte à lola? Mais pour l'église, comme on a la compassion, pour la sur le péché, sur le pardon, oui, sur la sanctification. Mais pourquoi on a une guerre? Biso za na poto za na baguerre na batute. Tout ça baguerre na batute. Tu as une guerre car moko. Mais Marcelo Barros a raison parce que par rapport à Babiloko au catholique, bon, moi je n'ai pas dit ça. Donc j'assume maintenant le bas. Je n'ai pas dit ça. N'a bien moté. Par rapport à la Bible lobby, c'est l'Exode chapitre 20. Par rapport à Babiloko au Exode 20 lobby, que beaucoup adoré là-bas, adora kango parce que tout n'y sokuna et basala na bango. C'est par rapport à une sorte, des fois basin, sommes ta koufi, bazoba mai, ko bois qui la batu ba mai, ko ça
Bames, il y a l'esprit de mort, il y a sang, peut-être par rapport à ça. Je n'ai pas. Oh, dans l'obité, il y a côté Marcelotti. Par rapport, il y a Bible. Notre miroir, il y a Bible. Au moins, on a la Bible, on va livrer les blés cola. On va souka yemo mukona ngwa kopona malamu na mabia kotika. C'est-à-dire, oui. Quand on a la Bible, on a pu que botika livrer les blés cola ensemble. C'est-à-dire livrer en catholique, le blé ça existe de réveil. Il y en a qui étaient. T'es la tunique question. C'est différent. Sur les églises de réveil, sur les églises de réveil. C'est la vérité. Il y a un autre qui livrer les blés cola ensemble. Ceux catholiques, bana mabi, atika bona mabi na bango. Yibuta bongo ta bango te. Muto moni baté à l'évangile par la colère. Même nous sommes à avant la bataille. Même nous sommes ni même Moïse on a fait la croix. Après que le bapé le route. Mais Moïse il n'a croix. Ba benye Moïse. Ya mo moni Paul azo ba bike nazo ka soni pe pour na voter évangile, na ka honte pour na voter évangile. Pourquoi? Parce que pour na ba romain ko coupa na loi ya kwenda loi soni. Oui. C'est loi mabé. Entre yo pour na ni sur bateau na baza mabé. Qui évangile na yo? Qui évangile tout ba ka bateau baza ba bateau baza ba ka na ka. Bamuli ki no baza na kata bilité ba boya l'église na. Mais ça c'est on ne golo ba makambo oyo ba tout sur mutumba mono ko na de loi ba bilité. Mais était na ba ki na à cause de détail spécifique. Mais nous avons dit que non, les seuls dans le Nouveau Testament, nous oyo a coupa ba boma ya oba ba bena hotel na mo souvenir na bango. Et qui dit non mon. Mais ba boma la pida qui? Ba la pida ba bena où le c'est avec le nom je vis les ciels ouverts. Voilà, les anges bona ba bien. Mais il y a des certaines vérités. Au cours de bango qui ba bien sont comme ça ba. Ba to ko di problème ba. Mais ko si ba qui. On que ça soit. La toute de casse. On est Roger Baka. Non, non, le Baka. Nous battons nous. Parce qu'on a envie de donner. On nous dira Roger Baka. Azal au volant. Aïe dit non, aïe dit non. Roger Baka a la connaissance à lui. Azal a la connaissance à la verset biblique. Il y a la français. Parle bien français. Le babier, ba verset biblique. Mais Bible est bien. Ya solo ata mukolo atu sani kiba amolo bate OK obe ngato sani kiba kaluka kaya di kono no kiba papa Roger Baka ngai moko na obenga yo benga ya dès que monsieur si na ozwa limeo na ngai na obenga na tindole émission na lie abia na besoin sani débat donc plateau est ouvert on a yo na prophète Joël Placide Massessé de bonanga Placide Massessé plateau est ouvert pour na Roger Baka mais yo bien na Roger Baka donc non la zone du Kaya OK parce que il y a même apocalypse sur l'escriture comment c'est un prophétie pour ça prophétie d'ailleurs il y a ce qui est prophétie que bato ba le mona poto ba même vexo apesa ki wana et l'autre besoin pour même en bas le na vexo wana ils ont même pas na prophétie na est-ce que ba ça d'ailleurs ba ça ta o ta ba na ça d'ailleurs le poko wana ça poko te. Si on peut prophétie, fait ça prophétie, tika prophétie à même côté là témoignage. Yo comment la savoir TV que non, posons on a dit ça, bon nous chako on fait ça prophétie mutu moko ba kupaka, on fait ça pour ça mutu. Non c'est ça, ba benga ngo et ali manque ya méprise de prophétie. Parce que quand on a fait prophétie nanga, mais quel mythe prophétie nanga? Attends la lobité, mais prophétie to les nzambe et prophétie. Abil comme la Delphi, on est dans un problème d'amour. Les églises à PD, les églises à banane, les gens montent à Mabé. Montent à Mabé. Les gens montent à Mabé. Yo sommes dans mon colomo que Delphi Vanda n'a pas passé la vie de personne. Pas même. Sauf que tu vas choquer tout le monde, ça n'a aucun banque. Aucun jamais qu'ils auront fait Delphi et Gochaïka. Attends, dans notre cas, on a Congo, je vous dis la vérité, église, ils ont sérieux. Les églises sont là. Oh, bah oui. Bon, t'as sérieux? Au bon pour chef d'État, ça me l'a. Non, pour le chef de l'État, t'es. Continue la politique à chef de l'État. On va pas sérieux. On va pas sérieux. Maniement, le sommes à Camille. On va bien en aïe. On va bien en aïe. On va bien en aïe sans qu'on l'église maudit. Donc, on a peur à m'embonner. Pour on a mis un ministère au la Pessangaï. Ministère de Mouton défendre un mouton à Bengio. Donc, maintenant, sans la vérité, l'église est sérieux. Bakotie kate, atika bobenga batu ba pede, asa musa aza kosala. Atika bakumbu ya batu. Ne mabe ngona. Est-ce que l'église a un pédé? L'église a un série bâti. Pas de l'église on a dit. Pas sans bela quoi. Bon, si vous le moment, bon point.
Et ça va biloko moko ba débat. Azo créer ba biloko oyo, et ça même pas l'évangile azotea. Roger pas comme problématique. Yango na nazo dire na débat, et on décortiquer ba parole ya lobaka na mona ya Bible ya lobaka. Pour ba tout musu bataki ba Bible ko lekaye. Ta musu ayebite. Ko kanisa te soki bato ba lando na TV so libono maile non. Eza na bato musu ba lando na TV ba maile piske yo. Ba yebi pe makomi piske yo. Ça dit tant aux autres bafos en amaïe et belé pour oyebite na za kolanda yo. C'est ça. Merci beaucoup, très cher Internet. Est-ce que vous allez la banda pour Nabino? Tu peux signer encore une fois. Merci. Et puis, merci beaucoup pour le passage dans notre émission. Je crois qu'ils ont la souveraineté. Amen. Je crois dans la prochaine, tu vas concernant expliquer sur la différence, il y a bandoto. Amen. Et puis, na ba effet nango, ni salamaka. Amen. Et je crois tu vas yo. Pour te bénir, vas appeler moi troublé pour les bandoto. Amen. Yo za pena bien. Yo ne pour la place on na yebio. Amen. On a pena go ratete. Amen. Je crois que tu vas s'appeler pour le prophète Joël. Hein? Joël pas pour les miracles. L'homme de Mangengenge. Bon, bah, kende ba kitinga pe na kendaki nga pe na zongi. Donc on a zongi ra vendredi. Amen. OK, merci beaucoup. Tu peux dire encore une fois merci ba o nyos wala na biso. Nzamba pambola bino bato boza ko s'abonner. Merci pour calamité 5000. Merci beaucoup. Merci. N'est-ce pas c'est à moi les nobles, n'est-ce pas c'est à moi combien de mois? Ba 4 mois 5 mois kaka hein? Ba 4 mois 5 mois. Merci. Na ba critique na bino et comme la biso, merci na ba appel na bino, merci beaucoup. En tout cas, merci. N'a pas ça encore une fois. Maman Anna Kalambaye, merci beaucoup. N'a pas si papa Jano encore une fois, merci parce que la journée c'est si baillé. Surtout si tu es bien à la là. N'a pas si maman Nassi, molong amené à battu ya papa Jano. N'a pas si merci beaucoup. Nabana nyoso. Dans ma pambola bino, JNTC service à mon nena makasi oyo transfert moza kitoko makasi kuna ba yibarate kuna sotine logo na ba fungola te ba yibate logo mokote poto mobimba boko tsabilo na bino wana ekokoma to na adresse mala monsieur comme na lemba oui na facilité donc nyonso ya normal na pesa encore une fois mon cameraman hein on a linga mingi les nobles Francis calamité père doublé tata ma passe to zela mo pena ya oyamba. Encore une fois, merci beaucoup et papa pasteur Nyonso Balika. Awa, maman Jeannette la prophétesse, que Dieu te bénisse beaucoup. Napesi maman Rit prophétesse, alola apambola yo. Napesi évangéliste papa Ernest. Na kitambo wala to revenir encore une fois pour na pasteur à Pouloulou, Chico. OK. Nzamba zalo. Chico. Un pasteur à Pouloulou, nzamba pambola puis na ba conseil au pesanga. Napesi merci encore une fois na conseil na privé na komba papa Carlos Kalambaye. Merci. Sandra Djangi, Nzama Pambolayo. Merci. Bye à la prochaine numéro et puis ciao. Merci.